papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Shabaka Songo Shakira Beton Irène Masendoki mon perso Osatiro ila takalia yange katana Nabituma bazuwa yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamba na modele tina pamia ibe Masendoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima Boma Giselle Irene Masendoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa marange wa Elbi. Ya fai. Nini? Ah, moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezo bima na GPS. Parce que bangola lokute leki o biloko ekita na Kinshasa après ti Angola. Ba minyibi. Ya solo na ya lobana. Angola no express ezaka na simao. Et puis Antonio Miala mo mbala tellement alika contenir na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola express ya ngoli. Yango ni ba changer. Eh. C'est quoi Angola? Luanda siko des hommes. Espera, tô vivo buscar. Bango ya katina ndako, bengi na ndako ba iko soa. Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola no express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brigne na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzangu pete. Nazi biloko na nga nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours na zu yango. 21 jours biloko koni. 21 jours mwana nangala brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwena. Na sepeli na kai na bango. Et nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene, Masiendo Kitivi, Nene Naipsa Kabino, oh maman Bine la Kabino, Kakaba, histoire vrai pour Essa la Bino, Bavre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nene na Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance, Nene Bozelaka, Masolo et Irene, Masiendo Kitivi, Essa la vraiment bien Makasi, Yango te Ebisa Kabande Konyosan, Bazolanda Biso partout dans le monde, Ba oh non, ba s'abonner na sitioté, bo s'abonner aussi. Ya maman bino ba oh déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien makasi parce que biso tobetaka masola solo a aubergine et les kakate là topesaka merci na bandeko ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibani na mbongo ya docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vende ndaku na verchache ya kosamba ezate là na pensé ba moko pesa ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais ba lobi ya vie na jansi bola Bamoure Zignonson, bon mesana na porte-parole na biso maman Anastasie Vita, ya papa Trésor Chou na Katia Bunde Sebalobi Tazi Vita, imana ndenge Simon do ya papa mesana kobenga e, Kokodien Zombo depuis Irlande, balobi Oumela Tobo Sanité, maman Bibi chez Mwanzambi et Uno en direct des 001 BBC, de moi-même. Merci Nebe Zakari Toulomba, moi si kitoko petaï, mamie la plus belle, bazuapi, y'avait nanga Zakari balobi Tozo Kende Bongo, Tobo Santé kopesa ba bisou na mama Lili Mwimba ya papa Oscar toujours na kati pa na manamoni joli musunga de longues jambes ba mourir nyonso mama Irene Ayakabwe biso to betaka masola solo a aubergine et les kakate mais to sala rapé ba publicité yango na ebisaka bandeko Allemagne ngoti na biloko na yo na Congo Kinshasa
Topé Nangola ko hésité te benga na numéro nazo pesa bino rapide plus 49 152 0251 77 31 okozoye moko pochane andel mubange na shipping na kati ya colonne bandeko ya bundes nazo ko assurer bino balobi pochane andel mubange na shipping abungisa carton batuti atote diamant na kati ekokoma na destination pe na pete balobi biloko nyonso ekomaka rapidité pe zali assurance ezali epa ya number 1 balobi pochane andel mubange na shipping na kati ya colonne babi unique na jar na yo bana bundesi bagangi parce que masolo eza bien tozo kende bongo na bandeko so bandaka biso partout tobo sanate koyebisa ba mure na ba mure nyonso balobi na kati ya Autriche eza na mwasi moko femme forte to bengaka impératrice MK azoteka ba super works ya original ba mama bozo salisa ba réunion au journée de la femme Saint-Valentin babi benga na rapidité parce que solde ba super ezale pas impératrice MK na kati ya Autriche femme forte bozu numéro impératrice MK plus 43 67 64 53 21 69 soko mabe benga biso mama Irène Ayaka boy. En tout cas merci pour la patience na fidélité biso to kendara boy moi ba pib ezo sunga mama Irène tentire na yo to sepela nango mama Irène ba t-shirt te balobi na kati tellement ni solution ezwama Cornélie balobi Cornélie Lutadila na kati ya Bundes boutique Rehoboth kolata kitoko bandeko nanga mupepe ya Nzambe balobi Cornélie Lutadila na kati ya Allemagne benga na plus 49 176 21 99 49 42 osomba biloko no ya kitoko ba robe ezali ba t-shirt ezali ba fantasy ba section na lati boy ezakuna ya eza vertuate ya ko hésiter ezate biloka kitoko ezali ko bosana te balobi Cornelia Lutadila o bozoyo ka ye wana bolanda ke pa mama Irani Grace Light o ateka ka gamme ya thé métis balobi bongisa loposo ba biaza na loposo azapena bilele babi ba poudre pe ya qualité ezali balobi soko bengi mama Cornelia conseil na kopesa yo tuna mama Cornelia ozana biloko nini oko sepela balobi Cornelia Lutadila na kati ya Bundes boutique Rehoboth kolata kitoko grâce en tout cas Grace Light cosmétique balobi umela tozo kende bongo ba murena ba murezi nyonso mama Irene la kabilo masola solo biso to beta ko bergine te tina vanda so na beta na so na bana poto bandeko nyonso toza na kati Europe to landa liso na senga na ba mourir na ba mourir ba mama na ba papa ya Jérusalem bo partage ka masolo o esala ka vraiment bien makasi na yebi ke c'est na fifi tomo la japonaise mama na Erastine na kati Bundes a partage ka merci na boss Willy Musheni koda mboka ba mourir na ba mourir nyonso mama Irene elini solo moko ezali solo ya pasi ezaba na poto mingi bazo souffrir na Europe bandeko bazo souffrir makasi na basi na mibali ba pasi ezali ya ngoton tozobeta masone tosela ka proverbe 19:20 ete ya rayonanga po ko sunga biso na suite ya vie na kosa kabinote na ebisa kabino mera ntsabeta ka maso ba Jésus Christ revient bientôt na kaka ko rappeler ba na Nzambe ke mwana mota kuzonga mokileza na makambo ebele si le gars mama Irene ezaka Jésus Christ revient bientôt ti ezalaka ebete lindezo boma bango ba na jiba bebe ngande mama pona beta ka masola solo aubergine ele kakate on a mibengaka Irene masiendo ke bete li Pro Max poto beta masola solo lisono bete mino bandeko nanga ezali passe na bandeko poto bazo se retrouver te ba problème na couple na santé na finance ezolanda batu avant na banda na kotia audio ndeko apesinga permission na beta lisone boyo kaka mukie. Hello mama Irene, bonsoir. Ningana soa no pona problème na sanango umika kobita na chaîne édifié bana Nzambe problème na sanango banana ya poto awa na début je n'avais pas marché très bien mais après je n'avais pas marché je n'avais pas tambo mala muteli bana malongeza te musali zate nyo seza ya kopé ba partout nazo kuta ba porte nyo seza ya kokama pourquoi parce que ngambo ko ni naza problème oyo naza bande ponanga Kishasa nazo abiloko na ngai bilamba na ngai tina na Kishasa na kati wana po kotanga na komba bandeko nae boyoki kabe mnenga beza ya bilamba ya tindaka na Kinshasa tokataka pona kobatela pe identité ya mutu parce que masoto beteza ya réseaux sociaux monde entier bazolanda biso juste pour comprendre sika lisolo e utiabi azana ban vinezo marché te na poto mazana bandeko na tindaka bilamba na Kinshasa bana Nzambe to sola mokie toyeko fongola biso to fongola na misu to loba bongo ndeko apese mera ni beta lisolo na ngana za ba difficulté belé boyoki na beloko moko tezo marché na poto ni bala malonga ezate problème si problème
matindaka biloko na Kinshasa là on esali po benga mama Irène na bete mama Irène naza na ba famille na Kinshasa naza muto na sombaka bilamba na poto na lataka po na poto ezaka olata te flata marque te bilamba c'est ça qui lamba po tambola bolumbo te mais ce qui ne l'a ti bilamba ndenge ezalaka ke mo na kanga bakoli na tinda ngo na Kinshasa na tindelaka petite sœur nanga propre nde na tindelaka bilamba nanga alata parce que toza taille presque ndenge moko mama Irène meloko esala nga pasi so na tindeli leki nanga bilamba chaque fois so na moni ba photo na ye na WhatsApp ne to na Facebook ne alata bilamba onga na tindeli ete amema basaki onga na tindela ke teleki nanga maka basaki ndenge moko boy use mo siki toko mama po nozo mitika ba bien koza mama bana mibale to boy te oza pena mobali pourquoi zolata mabebwe bon bilamba na tindela ko ezalaka mama Irène ata na tindi super batonga déjà libaya na liputa mama Irène normalement aleki na kota kolatela ngote na loba na lemba mais loko eza famille soko kazo routine eza na tindaka nanga kaka na tunaka elamba bolete pe eza nango na natango lokuta mère na ko comme na ebita sala bilamba oni mais quand même na tindaka ba carton mama Irène problème naza nango awa na bela nazalaka na mobali akima na ye dans les vides kabwe compréhension totale mobali akinda mère na tikala na bana misatu mobimba vie ezo marché te maladi lelo mukongo lobi boy ba problème si problème mama Irène musala malonga na poto ezate libala pe kufa mais vie nenge koma na mbilingo ke pas d'hôtel lelo mukongo lobi makolo bi mère ne barate eloko ni ezo tumisa santé nanga mais loko na eko bete so po fongola bana nzambe misu to bondelaka avant ya kotinda biloko na biso na Congo bandeko il faut tozaka na vie de prière mama Irène na eko vanda mikolo kakawa eloko akosala ezate naza na ndaku na ekozwa appel ya cousine nanga za kaka na France abi nanga ke il faut so na petit sœur na yo bien makambo yebisinga esalinga bien te ngabi makambo nini abezo ebisa makambo boy soki biloko tindra na Kinshasa ba ke ko découvrir makambo ka kitoko te donc esalika propreté yo ke nanu na si OK tika na benga na bengle na WhatsApp na si makambo yebisi cousine na biso atani pe komba cousine na audio yaza pe raison on a kateli alors bioté ça comme on est bisi bobo to bonde la kamito za la vie de prière na famille parce que mon biloko tindela nga ndenge za bona kenda côté ka yango bande ko bona na solo bien bilamba na tinda ona la ta kenda côté ka yango pe ya garçon moko boy et ça kenda côté ka bilo aussi ba yeba petite sœur nanga ce que côté ka bilo abike biloko poto eye parce que ya kana biloko uta rapoto moi lamba ko mama Zara ba ko mama HM moi bilamba ya moi propre on na tindela ka de biloko poto eye avec le ko la cliente pe ya garçon asomba biloko na ya occasion biloko balata ateka loko la boka nzutu garçon basaka batebele koto bateka blouse ko garçon ezaki lokola komba pire na petit sœur parce que petit sœur na kenda kote kele biloko utaka poto ba na nzambe bo landel solo très bien beau partager beau comprendre pourquoi maman Irène abetaka masolo ndeko nanga tango lo baka Jésus Christ revient bientôt moi na mutazo zongo to longwa na distraction mokileza na makambu ebele na zoko sabinote maman Irène lek na bandi ko expliquer nga osko na tekele ke moni biloko oto tinda dernièrement awa na zaye na mwa piaka mwana zo tunisanga makasi ya na moni na sengo suba mbongo yo polo biozo sala te santé zo déranger nga mwana koto classe makambu oya muke santé papa na banga sala kato yebi lek na ngaza bana mibale ba futela ka mobala sala te ya na zaki na mbongo te na bena ke koteka mwa elamba moko tindenga super mona zaye na wana zo mbongo po edenga na makamba bana tango na kelo ke selinga bien te na zaye no likolo kilo na tango pona ke koteka ngo na sombe na nga na kobima me na zaki na bolembu sombe na nga bo ketenga bina lamba na sukla bilamba na mande kozwaka mwa nzoto bien te mais quand même na kenda tant na komi eska na tekaka na tekaka blo na za na garçon na moko aza vraiment client na nga makasi to na komi atema bike na yaka na biloko pota somba ngo penza bien tant na komi eska na tekela kela kuti ba mwa tekana na babina nga ozoluka mutuno azate nga beza ba mutuna bela mutu ebitire muna bela liboma bi o bela liboma bi oui ça fait 3 mois ngo to ke banda mutu eninga na kepe nga pe na ya mwa kala na eka pona teka makuta mama na bila sa makuta nga na somba na ngai tant on a l'ex maman peut-être bando décider ce qu'on prie tant seulement ce qu'on a le mettre dans du solo abike mutu no mutu beba liboma nzoka sa ndeko teka baby cell biso réputation côté so teka awa il paraît oncle na azala kana mbongo oncle na za mutu moko ebe na Kinshasa za na mbongo ya mabe ya kisi ndenga tia pesa kemba osoma bilamba batu bakenda ko baby se bilamba to balata soko za esprit faible mona o baby surtout makambo mutebo makambo bimina ba délivrance surtout bana poto mi vina bangeze ya kubeba na poto ye mutu basimba vina bango kindokele komana famille te kokota kaka abikwa abi oui abi tekele bilamba yana otia bon vie yana ce que ezandeni pati mo tozo yoka opéré abebisa ba vie na poto nde batinda mamba lata wasubi ya bango bazon ye ndenga ko teka boka nzutu ne aya ko somba kezara teke ko teka pona pas cité
il paraît oncle naza mutu munene naza na mbongo na Kinshasa apesa ende fond wana bilambo asombaka mususu ka batidiango na ndenge na bango misala mabe bamoni esprit eza faible bakobebisa yango abitika babi oui makambo ebimi ya minene biso bazoteka susu biloko te tosali soki emwe demi ya pia kati siko mpe koteka eza na malamu te mpo sango nesi epanza na bebisi biso réputation makasi mais kana kotala vie yano na poto eza ndenge ni mpo alobi bana poto nyonso bate oyo asomba bilamba alobi nyonso presque abebisa bango oza mwasi akobomona libala akopesa maladi na nzoto akopesa bandoto ba mari de nuit makambo nyonso mabika monde onde ezaka te bakopesa ka mamisala moko mabe yange banda kolanda mama Irene makambo nyonso balobi na leki nanga yango ezokuta makati nanga mama Irene esalaki leki nanga bien te ye moko abengi cousine nanga ayebisi cousine nanga ntango nabengi explike maya na biyo tekaka bilamba biaya bongo mobali mosala eza te na bana garçon akende koteka biloko aboka mutu apesanga mwa mbongo mwa bien yango eyedaka nga yango tu nanga bilamba na ntina kolataka te po meri ya mosusu natekaka mosusu mpe nalataka na ngai mais salinga bien te nga bimona mama nanga kuna baproblème mama yaya tokota na mabondeli mpo nazotela mpe na famille nango mpena kotelemela biso kota bamama le kota banoko namoni mpe ezwi ntango mpe sante ezoningana tomeka kokota mabondeli mama irane esalaki nga bien te na bengi cousine nanga na expliquer cousine nanga bia ebise nga peka bon yaya yo za mwana nzambe kozwa te cousine nanga to bondela mama irane to bandi mabondeli tango to bandika ba prière mama irane bitumba wana siko ekomi vraiment ko lancer nga défi ya grave esika na monique naza parmi batu wana mama irane vi na ngebe baki tango na bandi ba prière mama irane ba mari de nuit bandoto naza na Afrique nazolia na Congo bekomi bandoto tinga na komi koteka na Gambela mama Irene nasobenga na leki nanga nazolota bandoto komi kolanda nanga tango nayebaki kutu te na bande kolota bandoto te mera ne komaki trop c'est trop na koti ba prière na réseaux sociaux ya façon nyonso nazobondela mama Irene mais nzamba lola azana bomoi na nzela ba priende nazobonda cousine nanga koti ba prière tozosambila moi sa petit frère nanga abi nanga bexer benga pasteur mso na Congo boso mera tango na bengi mosel na nzambe to bandi mama Irene vi nanga bazolo bango lokola livre mama Irene na ndenge mobala ndeko yokanga solo na nzoto babebisanga epa ya petite sœur nanga azana kindoki te bolanda bien aza mwana mama nanga eza biloko nga na tindelaka ye na Congo nga na lata akenda koteka yango na bwaka nzutu audio ndeko ezali awa ndeko nanga semina tie bino tina suka pasi kaka po atangi bakombo abe atindaka na biloko msu ya bilokosi ya bana bozila atindaka na bilokosi bandeko ne batekele bilokosi pona bana mama Irene na vie ya bana via bana eza ya kobeba pona bilokos oyo atindaka epa ya ndeko na ye na basapata bana ce garçon na semera na bana classe eza malamu te na bana bakomi na minimo moko tela ba mama Irene makambo ebele se wa lobi ndeko na nga basi to banga nzambe to yoka muke. Allô mama Irene, bonsoir. Ningana soir no pona problème na sana ngo umika kubita na chaîne édifié bana nzambe. Problème na sana ngo banana ya poto awa. Na début je n'avais pas marché très bien mais après je n'avais pas marché te je n'avais pas tambo mala monter les bana malongeza te musali ezate nyonso eza ya kopeba partout nazo kota ba porte nyonso eza ya kokama pourquoi parce que nga moko ni naza problème oyo naza bandeko na Kinshasa nazo biloko na ngai bilamba na ngai na tina na Kinshasa pour bateka mon comme biloko si bazoma quelque chose nazo aider comme famille na nga mais tala makambo ezo komela nga o ke non na ko découvrir que non boyoki on a découvert que notre cousine na biso atangi koma cousine na bango azaka na poto abenga kinga la tinda kana biloko bateke lokwa bilokos ya bana ya ye moko ya kolata tinda ka petite sœur na ma tinda ka biloko kwa bilokos asomba pe musuna ba wenza atinda ka mama Irene te ya bana na nzambe tant totina bilamba ya bana na kala na Congo photos na vie de prière to longa na distraction kindoro msu tozomona vie beba eza no côté na bakeloko mingi eza mama kulutu te soki vie ezo marché te tokanga mingi ba lien famille ezala noko ndeko nanga misu eza famille te ndeti no beta eza makambo tata kulutu te ya no côté ya mama leki te ba mema ngambu mingi toza to pesa ba noko mbongo te tokabela ba tata mwasi te tokanga bango bandoki mais so tepeta mtu tata mwasi na zo kanga ndoki lelo eza kana tamo tata mno pas eko sala te bondo zo pe mbongo ko lia na nzela pe ya tata mwasi mama bino pas na discuter bo lia pe mbongo ya mama leki wana lelo koma na poto maiko na koma koko tata mwasi akolo kanga tata mwasi na ndoki mais so tele paso mona tata mwasi aeda bino ba tata mwasi mingi na ba mama leki na ba noko misusu pe baza bandoki te ya bandoki pe bazali mais mingi pe baza na bango bandoki te mais botala mwa mwasi ovie baby eza po na famille te
biloko ekendaka Congo ndeko nanga elamba olati eza yo mutu wana apesa neve na ye mbongo avanda lokola asombaka biloko mpe atekaka lokola bwaka nzutu ntango basombi lokola baza na misala bazokoetide bamona molimo ne esprit eza mwa faible kibonzambe eza te bakoti mwana mwasi oyo babebisa ye bongo makambo ebimi ebele bandeko nanga yango mama Irene nakoki kosite bano ya batu te na kati ya masolo bacousine nanga bakoti makambo baaudio bacousine nanga bakoki kotindo me koplibie yango te mpo na réputation ya famille mais pesa kaka conseil na bamoure na bamourezi nyonso bapapa na bamama ya Jérusalem topesaka bandeko na biso ya Kinshasa conseil ata yoke Kongo ndeko nanga elamba olati ntango ozopesa yango moto ozokabela fo yeba ozokabela nani via batu mingi na pote be bato yebaka te ntango so eza membre ya famille te ndeko nanga kindoki na ezalaki bakotuna famille ya mama na famille ya bapapa ndenge tobanda koyoka kindoki ekoma na vitesse moto ayebi yo te masosala mabe tobanga nzambe Jésus Christ revient bientôt lisolo na beti ndeko aza na France abe eloko moko emarchera na vie na eza lisusu te mais eza trop tard te parce que nzambe alola linga batu lokola sa découvrir source ya malheur na bango bakobondela ezalaka pasi na moto azobela maladi ezomonana te mais moto azobela sosi maladi emonani epesaka mwa soulagement parce que ke maladi likolo nango kisi ekozala lokola yebi deja kabebi na nzela ya bilamba na ye nzambe apesa makasi bakobondela kimi ekokota yango wana conseil na yo ndeko nango tinda biloko na Congo pe bandeko na bondelaka bilamba ya bana bondelaka oui biso ntokoma na ida kosala mwa ba carton tolinga ko boka su biloko ya bana te pona kosunga pe ba nièce na ba neve na Kinshasa eza logique eza mabete il faut to sungaka mais biloko ya bana mwa osabi na bana mwa bana bebisi na bana totindaka ba basket ya bana ekomi nango ya kala bana poto ba changera na bon pamba ba pantalon bana bakolaka na bon pamba t-shirt bana ekimaka mwana za mulai pantalon komi mdongi na tinda ta neve moko alata na ena pesa nièce alata eza lipamboli poto tosunga bango mais to bondelaka pona biloko ya bana mokili eza na makambo be sero oyo famille na ete muteza misala mabe esika leka ndoke koteka bilamba na esika problème ezali yanga mameka ni beta lisolo pesa conseil na ba mama na ba papa ya Jérusalem ba mouré na ba mouré so balandaka mama Irene tozwa kamayele tote ya maka ezala masomo soko yoke ngo ko négliger yango te zwa ta ya ko bondela olingo sala carte kende Kongo ndeko nanga buka mabolongo bebisa zwa ta mai prier so pa banzamba lo la sala miracle loko nyonso ya mabe ezali kola bana ngate parce que et place na bwaka basket oyo na somba yango pe cher na pesa ta bandeko bala te ezali pamboli mawaka pona ndeko so yake koteke kwene maboka mutambi ba baby CV ya bana mingi na poto vina bangeza ya kobeba ezala ya basi ezala ya mibali bana so bazoke classe malonga te bana bazokata makamunyo so kende kaka mabe bandeko na misu pesa ba famille te bota loko andeko a mwasi alobi bien tindaka biloko pe bandeko ne bateka ya bilokos mais ndeko na tekaka na bilamba oya tindelaka eke oyo yanga na lata deja yo lata mais ndeko ne atekaka kaka bandeko nanga eza pasi yango topesi conseil na bandeko pe ya Kinshasa tango ndeko atinde lamba wa lata ndeko nanga lata po yo za ya ye oza famille na ye kopesa mutu musu on ne sait jamais to yebite bo protéger ka pe biso toza bandeko na bino biso to tinda ka pe toza na vie de prière conseil na mutu nyonso osala ka bilokos eza lipamboli eza mabete topekisi mutu te photo sunga Congo totika ba famille mais vie de prière vie ya batu mingi eza ya kobeba na se na tango omiso eza ba famille te même ba camarade bazobebisaka ba vie ya batu epesi pasi ndeko apesi so mera na pasi na mutemera ni yebisa bana na nzambe nga na za victime ya kotinda bilamba na nga na lata epa eleki na nga propre mwana mama na nga akenda koteka yango mutu wana ndeko ne aza na mbongo na Kinshasa aza na misala ya mabe ba sacrifice asalaka pesa neve na mbongo atekaka sombaka biloko lokola atekaka bwaka nzutu mwana mobali babebisaka vie ya batu epesi conseil na mutu tindaka biloko sans prier bilamba bana ozoration ekimba omba mona Afrique na tineli ba neve est-ce que balataka yango est-ce que batekaka yango nzamba batelaka biso yesu masia mobateli malamu epesi pasi pe moyen ki juste lisolo pona ko partager na peuple congolais surtout mingi na ba diaspora bana poto o to tindaka biloko na Congo batu mingi na poto vina bango ezo kende mabe makasi tokanga mika na banoko batata mwasi to mitala pe ba misusu eza nango pe famille te ki muté amabe za soute ke ndoki ya famille ndoki non mukile koma na ba surprise nango ta lokola to satanda ki nango te biso tozui par na biso poto tinda ka biloko nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance et c'est identité ya bundes Irene Masiendo ki mama bino la kabino masola solo a aubergine et les kakate partager na no s'abonner na site yote Irene Masiendo ki TV profiter na lisolo oyo partager parce que masolo ya vrai eza ebele biso to beta ko aubergine te to ya ko sunga ka communauté to beta ka lisolo pe to sela ka proverbe 19:20
po esunga yo nanga na suite ya vie nzamba pambola bandeko nyonso bakota lisolo en tout cas tozala na vie de prière tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt tofongola misu tomibatela mpo nzamba lola mpe abatela biso tokutani mbala nsima soki mwana moto azongi te Jésus Christ de Nazareth elobi tokomona na lisusu mpo na kobeta masola solo s'abonner like partager esalaka biso bien makasi bosabone Irène Masiendo Ki TV mame be oui batuninga décor aza wapi boye décor azwami na site kitoko oyo tobengi Toronto City VIP de Maluku eza espace mpo na yo mpo na nga mpo na ndeko nyonso oyo azala na projet ya vie Toronto City VIP yoka baavantage toza 5 minutes mpo mona fleuve toza pembeni na site ya Vodacom makambo eteli réseau bozana tozali nzinga ya quartier ya bainvestisseur tu comprends Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto badiaspora nyonso olingi osinvestir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka baespace kitoko kolongwa place Nazar tiomona presse topasola nzela Toronto City VIP de Maluku ekosunga yo ozala na projet osala site touristique to mpe otonga villa na yo papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de chengi bino benga na mwa mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City VIP de Maluku.